La chaise plaît, évacuez la chaise. Papa, oh, check.
Congo yo oye. Moto akosa bino te, Congo eza ya bino ndenge bozali awa. Biso na bino nyonso tu tobotami na Congo, tokoli na Congo, tokokufa na Congo, pe tokokomisa Congo na biso riche eza boye te. Tokotanga yango, tokotia yango na presse écrite, nyonso tu bokotanga. Eza boye te. C'est comme ça, candidat alingi s'adresser na peuple na ye. Numéro 16, oye! Ba bénéficiaire ya action numéro 16, bino oye! Na sepeli mingi. Lelo eza mokolo ya Dilonga. Malgré que toza trahi na courant pe na ba micro, mais peuple na ngai aza na mato ya bien pe akoyoka makambo nazoloba na ye. Eza boye te. Soki tolandi caprice ya babiloko oyo bamindele batindela biso tokosolola te. Eza boye te. Voilà. Depuis le 8 mois, nakende kopesa candidature na magistrature suprême po tobotola bato babebisi Congo bokonzi. Eza boye te. Gabriel Mokia mwana na bino banda after kota nakangami na prison 8 fois ferme. Nakoti bakaso 19 fois ferme. Ben, na se décourageaki te po objectif nanga ezalaki il faut na sauver population oyo ya Congo. Eza na bwaka nzoto. Basali ba gouvernement na bango banda Laurent Désiré Kabila tilelo ba eterisa ngai na lobi na kosala te. Eza boye te. Na kosala te parce que nayebaki ke bako échouer alors nako bamboka mususu pe banga biso. Eza boye te. Nye bana Congo, bana Kinshasa oye. Boza bino nyonso kitoko. Awa na Afrika moto akokana na bana Congo te. Tokoli, totangi, toyoki, comprendre que baliwa wana ya bakulutu na biso ezande po na richesse ya mboka. Bato oyo bazalaki na biso elongo po totonga Congo bayoka motema pasi ndenge nini moto moindo ya Congo azwaki indépendance. Na tina na yango il faut kobotola bango indépendance économique na indépendance politique. Yango mona na indépendance politique tozoyokana te. Ata to former groupe moko, ata toyokani na opposition. Lobi bakoya kopanza biso kaka moto na moto akomi na ndenge na ye. Yango wana bozomona nga pe na komi koevre pe na ndenge na nga parce que koyokana eza te moto tu alingi kaka amata mais en réalité eza ye te. En réalité ezali boyo bazo gérer, bazo sala politique ya diviser pour mieux régner. Eza boye te. Boyo kanga bien. Naza chrétien, na epo na zere Congo, na zere bino. Chrétien aza mutu akokosa te. Banda na banda politique, ti lelo na natikali kokosa population te. Nazalaka toujours à l'écart le baosala ba makambo na bango. Soki na kei lokola na kendeke na senko babengi ngai, ler na koyoka ke senko complicité bazo sala eza
pour continuité à pouvoir ezala na mibendi pe na zonga donc que bomona yenga na binibi na lobi ke o nyonso bozo sala ko simba te est-ce que simba ki babotoli biso dynamique de l'opposition bakei nango koteka yango epa na bapaya na Belgique bakei nango na limité epa na vie pe apesi yango na baninga tokotanga kombo te ale bamorcele yango epuis bazwi oyo eloko basalaki na limité bakati yango na telemi na ngomba na lobi bo peuple soki nakotaki kuna na puissance politique oyo bopesi ngai na ngai nasuka lelo wapi majorité ebendi bamosusu epesi bango poste ya premier ministre bamosusu bakomi koyengayenga bakende poto mabe bakende Amérique mabe bakende koyokana esimba te donc alors que problème eza muke peuple yokanga problème eza ka muke bolobi na français l'union fait la force c'est-à-dire soki toyokani biso nyonso ndenge tozawa moto akokota te moto akolonga te eza boye te soki bamoni ke opposition tolingi tozala soudé babimisi bafo opposa balongoli bango na kati ya majorité batindi bango na kati ya opposition bango baye na mbongo baye na makambo ya ebele baye kodrible batie mobulu opposition sikoyo ntango ya vote ekomi nga na kozwa ndambo oyo azwi ndambo oyo azwi me kandida na bango atikala kaka na bapwe moko oyo tozoluka me mbala oyo yango te mbala oyo nalobi boye baopoza bazolinga kobattre campagne te me kandida ya majorité na kobattre ye candidat à majorité aza ata na eloko ya koloba te déjà dino na peuple tala boyambi ngai je n'ai rien à perdre que soki baétudia baganye po lelo bakosisa classe bakobima mbala monga na opesa bango misala eza boye te baétudia baza bato ya mayele soki bamoni ndenge yo ozogere mabe barevandike kotinda minduki te ekende koboma bango minduki oyo bazosomba yango na mbongo ya bacontribuable congolais il faut ebeta bato ya bapays voisin oyo bayaka koyiba bakonta na mboka na biso eza boye te mais lokola bango bazobanga bango baza babokilo na bango baza na babokilo ya baugandais barwandais baburundais tout ça bacamerounais na ngai naza na mwasi aza congolaise de père et de mère tokobeta bango toza na basi ya kitoko na Congo bakoki kotuna jamais likolo ya bapaya bamama oye naza candidat ya bamama naza na candidat ya bafemme violée naza candidat ya la jeunesse oye wapi bajene dino bajene nga nazalaki jeune na ngilingili tozoke tobeta balu na sinaliko sadike na kote ya makala na kote ya selembau na bandalungwa na kitambo na ngiringiri epuis na kasavu mpe na matonge nakomi mokolo bino boremplace ngai oyo bakena ye kolukela bino nde bonere soki nakomi mokonzi bajene bokokoma mikonzi bokokoma na mbongo na nyenye bajene nalobi naza kandida ya bajene nazomona bino oyotekaka bakarte prepeye nayokaka motema pasi po bala ozomona soni parce bambongo wana yo bino moko boyebi eza difficile soki moki ya le 23 décembre bopesi confiance
mabale kokoma ebele, mabale kokoma toko nyenye toko pamela molimo ya kiseliba eza bwete toko pamela ngo na ndenge nini nakolakisa bino exemple ya ngai moko naza mwana ya pauvre papa na ngai na 2 ans ou 3 ans akufaka na ye natikaki na mama na zamba kuna na pupa me apesi nga toli koyiba te komela masanga te komela basigareti te nakanga yango na mutu sikoyo nakoti na commerce ya kafe na etudie milie ekomisi nga na niveau oyo nasombi ndako awa eza epa na biso moko lokola ngai nasombi ndako ya boye na Gombe omoi ndenge botondi awa tofuti eloko moko te eza epa na biso moko nakolakisa bino sekret na ngai oyo nga nalongaki na vie eza boye te bajeune congolais na congolaise bose prepare bokomona misala oyo gouvernement etieli bino kotekaka bakarte na balabala nyenye misala ya bana Congo ekozala na bana ya Congo eza boye te Bible elobi biloko ya mwana ya roi okopesa ngo na bambwate eza boye te alors nyenye koma ba entreprise publique ya Congo ekoma na maboko ya bapaya bazoko importe bazene na mboka na bango bayaka siko kosala misala ya bana Congo est-ce que c'est normal avec moi abu otariji nango nakokase eloko wana tokozonga na liberté totale po mwana nyonso akongo atanga meme opere eza boye te nyenye yoka sikoyo eloko ya motuya baetudia boyoka ngai eloko ya motuya sikoyo bana oyo ya mike gratuité de l'enseignement primaire et secondaire nalobaka yango bango baye kotia yango na constitution me baaplika yango te est-ce que eza sérieux boye baetudia boyoka ngai okomi na première licence ozangi mbongo ya kofunda après académique barecteur nyonso ya Congo mobimba bakozwa mosala ya koidentifie bana nyonso oyo bazangi mbongo mpe bokotanga ofele eza boye te okei na deuxième licence oza na mbongo to otanga ofele me yoka sikoyo place nga na kobimisa motu lero sisi mosala lero sisi classe na tio libela na mosala mpo wana nasi na bengani bapaya baetudia nayoka bino moni baninga boza wapi sikoyo boza wapi nakomi komarke bino babi projet nyenye projet nazoloba na bino totia yango na lopoto ya français me nakoloba yango na lingala mpo bino koza bacongolais eloko français yango nde ekiye boboyo lere napesi yo mosala bacontable d'etat bazoretire yo epuis eza mosala ya ba 300-400 $, te eza mosala ya ba 2000-1500 odela nasi nasali étude na nga de faisabilité nayebi ke bakongolais bafutaka baimpôt te na bataxe bokofuta mpo étudia nyonso oyo aza na mbongo te atanga ofele eza bénéfice intégral bokozwa na kati ya misala bokomi na esengo alors eloko ya motuya mpo omona bandeko na nga bapolisier akende kobeta masasi na kabis alo wana omweke namona nzambe
ekosimba te. Soda kotikala ka jamais kobeta. Oui, matraque oui. Même matraque yango kobeta ye na lokolo. Ezwa ye makasi te po azonga na discipline. Kokanga Congolais ekozala likambo monene. Koza juge po kanga ka Congolais boye ekosimba te. Moto aza na raison azala mama moko avandaka na n'importe quelle mboka. Yo siko juge ozwa mbongo po opesa ye tort na kokanga yo juge. Na kozala na comité de vérification ya ba décision bango bazozwa. Po ba juriste baza kaka oyo bakataka makambo te, mais baoyo pe bavandi na ndako bazanga misala baya pe ba juriste lero yo kati likambo mabe abi awa faute eza boye te. Namoni ke chapitre ya baetudia esili na koti sikoyo na eloko ya motuya oyo pe mema biso awa notre culture. Mais zela nano nasote eloko moko te. Bandeko na biso balati sokoto basoda basalelaka biso mosala butu moi po soki bango baza te Angola, Rwanda, Burundi bakoya kobotola biso mboka eza boye te. Nakobanda na bango salaire na $400. Moki azoya na $400 ozela pona bango. Talaka ba mama na biso sa olamba mutu bazaka mwa ba Pierre et tout ça Amélie Koka. Nayoka ba convoquer mobali na ye. O koma mwasi no azolamba aolamba soso bozimbo ngwapi bandeko o kolokate oyo bakangi mobali na ye po mwasi amelaki koka pe alambi soso zero kokangela moto nango o jalousie wana ekosila toyokani Nye nakobi sikoyo po nakoma na makambo nyonso na ebisi bino nakozongisila bino pe esekirite bapolisie basoda bamikonzi ya mboka bazoyoka ngai pe eza nini moto oyo aza na pe akokende longwa atima luku na makolo akotambola lali libanda akobungisa eloko bongo te eza boye te. Mais moto azangi pe c'est-à-dire ere nyonso baye koboma bango baye kokata bango mitu lokola bana ya Beni bayokanga bien Butembo partout soki moki akomi mokonzi koboma na Beni abuo Museveni akobanga Museveni akoloba tambwe mabe akomi na Congo akoretire koni na ye soki colonel soki nani koni oyo akaboma bakongolais akozonga na ye na Kampala sino ngana okelokanga nde Museveni mpasi akozala eza boye te. Nasi na prevenir bango congolais et congolais obali congolais oke kosala ye mobulu na mboka na yo yebake ngana kwa kosala chef de l'etat no mobulu boye bango ke ndenge bozali awa car kwa na bino eza yoyo Gabriel na ye bona kozwa mbongo bokotikala komona nga te nazwi mbongo ya leta naki oboma ngo na mboka ya bapaya lokuta bokolo moko te ngala zabo moi je ne fonctionne pas comme ça ebele babenga ngai yaka okozwa mbongo nayebisa bango soko kokutanga okokabela nga okopesa ngai mbongo kuta soda force nyonso tu eza boye te. Peuple congolais boti yango na mutu ke moki azoya mpona bablage te mpona makambo ngai nazoya mpona kobongisa Kongo naobongisa bakongolais baparke na biso nyonso tu oyo bayaka kopie makambo wana abuo
Abu o na kati ya sécurité o na kokotisa na mboka Congo yeba ngo ke adoche bilamba na singa ekolala na mutu akolika ngo. Alors ekomema biso wapi bana Congo koloba président moki azomema biso wapi nazomema bino na boye l'air na bongisi sécurité bino bokokota zamba boproduit boyo bazoko produit na kati ya baentreprise publique bakoyiba te nyonso wana production wana ekoya na mbongo ebele na kati ya banque centrale sikoyo bino bana Congo bokobana omona mbano nango yango na lobi soda aza na $400 étudiant assisi classe aza na $2000 et tout ça et puis eloko ya motuya soki député azotouche $6000 par mois ndenge tozomona le dernier des fonctionnaires cantonniers aza na $600. Lelo député aza na 4 ou $6000, le dernier des fonctionnaires aza na $80. Oyo kolokate oyo bolo bala bango oyo kolokate oyo yo moko ba mama ndoye epai mpona $6000 wana ezopesa oyo liboma nye na $6000 ba mama ndoye epai na $6000 na ba voyage epai mais bato bazoproduire bongo wana basoda bapolisier mpona sécurité batiaka yo zofuta bango $80. Est-ce que vraiment oza mokristu ube oza tata yango na mituni eza lokola oyo balobaka na lopoto eza boye te mais mapango bango basombi yango kaka bambula oyo na deuxième république bango bazalaki wapi moto oyo asombi lopango sikoyo azotonga akoko bangisa ngai sikoyo lokola nasala makambo wana naye sikoyo mpona kotala vie ya population ata moko te bobanda kosufri te eza boye te tokomi sikoyo mpona kosukisa bize ya mboka nyenye to ya dollar oyo bozolakisanga tina nango nini ngai nayebisa bino verité omoni bamikonzi oyo bate bango na babanke centrale na bamikonzi oyo bafabrika bamoni butu bazobimisa mbongo bazopesa yango na bachanger. L'abondance des billets de banque sur le marché ezosala ke dollar ezokoma muke babillet bafranc congolais ekomi ebele sikoyo to ekomi komata. Est-ce que mboka tokoko vivre boye tala sikoyo mauvaise foi ya bato yango basaka makambo wana batika bachanger batika bato nyonso basalaka baaventure wana parce bango moko bazotrouve compte na bango azwiki carton apesi mama kingani mpe ayibi ye ayeli ye badollar ye azwi badollar akoboma na mboka bapaya su moka abu soki omeki yango oza ministre nakangi yo le même jour nakangi yo oza général le même jour nakangi yo mpona likambo ya to bazokalikilere basoda na bafonctionnaire na to ya 95 n'est-ce pas? Mais bino bapeuple bozofuta na to ya soki olingi ofuta facture ya leta okofuta na to ya 1600 est-ce que escroquerie te ngai moko nafutamaki nalobi na ministre mais to eza 160 ou 150. Comment yo ozokalikeringa na 95? Président moki oyebi mboko oyo ministre azolobalanga mboko oyo c'est-à-dire oyekosala oni na mboko oyo na conseil de ministre yango même soki bino boza bapropriétaire bino bato ya mbongo mais bapetit peuple oyo biso bapetit peuple toza balocataire bozokoaplikere ngai to ya 160 ofuti ngai 100,000 francs ngai moko sikoyo mpo naluka sikoyo nakoluka mbongo wana zwangwama nakomi kosenga mpona bakisa lisusu nakoma na 160,000 mpona wana ezali escroquerie ya leta eza boye te lere bino bokovote ngai makambo wana nyonso bosila soki olingi koaplike yango mais loba kende koaplike yango na mboka motu nakongo te bana kongo bomona nano mpe biloko oyo babengaka mwese oza na mbongo muke osombi biloko ebele eza boye te oyo
Ba maman bakomaka na sachet de ménagère au lieu de panier de ménagère. Ba maman na biso to pesa ta bango lokumu ata mokolo moko te. Mais ngai moko lokola na mi fouete candidat ba maman lokumu ekongi na ba maman. Ba maman mobeta maboko. Les étudiants à $200. Aucun jour vous verrez un policier aller au campus dans n'importe quelle province pour aller tuer les étudiants. Voilà les grands messages. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Maman!